BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Alors mes amours, qu'est-ce qui se passe encore avec le pasteur Cass? L'homme a 12 femmes. Alors que couple olangi ekoko tali felo pona nini bandeko botika couple la olangi epema na kimia elo tinga na sala vraiment émission oyo nabi au juste zanini papa olangi na mama olangi basala musale belé na ochela bino son et explication ndenge pasteur Cass azoloba. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et l'okonine bawela ki en tout cas te pour le ministère à combat nayaka mabe na oya mabe parce que ça ministère o aidé bato belé na nzela ba prière na bango et délivrer bato belé maman olangi vision za ba pesa ki asali musala ebelé. Oui, mutu na mokili azanga mabete mutu azanga ba défaut te aza mutu aza ange te aza mutu mais na nzela vision za ba pesa ye ba vie ya bato belé et kangwama selon vision ozamba pesaye ba directive nzamba pesaye ngama ope naza témoignage ya ba prière ya ministère à combat na musalo na osala. Oui, pourquoi pas na lobelango soki na moni eloko moko ou vidéo ya boye nazo scroller na moni vidéo ya pasteur Cass o touti komona auti ko bala mwana ya 12 ans mais pona ye azolo baza na 18 ans, aza déjà majeur auti ko bala azana basi 12 plus de 12 basi non chez la bino pe vidéo ya basi na ba se présenter baza soki combien wana et lelo abandi dossier ya papa na maman olangi que leurs âmes reposent en paix. Alors sans plus tarder nazo chez la bino non vidéo wana son ya vidéo au bolanda tina suka et puis on va se retrouver tout juste après pour commenter. C'est parti. Nani alobina yo obenga moi si azongangela mobile na mobile pe avandi kimia ngana lobi na mobile mais ngai pona ko suki sape mobile na lobi na ben totika kasi voilà moi si na yali pona ko la kisai ko moi si de mobile na yo za moi si. Ah bon? Moi si à se retourner de mon côté à lui papa comment était yo coincé ici au coincé ici. Moi ça ça le banini voilà azolo mobile na yo ya ibe le côté voilà talandengo kangiye azoninga na ta bible la ya munene oh bah allez OK na convaincre bango juste donc ba vale kimia moi si a continuer ko lo bananga ya tellement kia a tellement ngana fandi boy a continuer papa ngana zo pekisa lisusu polygamie ai bisinga OK baoye belingo zwa basi ebele bazwa ngai na lobi ke nyonso na tigi na maboko na Zambe na lobi na wana osedmala. Très bien. Voilà, pasteur Cass avantage ni ezali na mutu koza polygame lolengo zali boye passer basé bela avantage na mwezani avantage ezali ebele. Premièrement au lieu ya kozala kaka na mwasi moko lokola ye ou bien lokola ye kaka ye moko oza sikoyo na babale basatu mine ndenge naza na bango avantage yango avantage 2 3 4 avantage 5 avantage mosusu ezani avantage mosusu bamongo balobaka boye ozali lokola célibataire na lolenge nini soki abeli si yo nde kolamba yo nde kosokola bana kasi aza mosungi na yo tout comme mobali pas c'est ça que je dis nalobi ke oza kaka célibataire na solo ya célibataire soki akei matanga ya bino ou bien ya bango si otikali yo moko oza célibataire oza lokola célibataire ye kaka nde ya kobota oboti moko ozeli bambula ye kobota mosusu ainsi de suite mais soki oza na basi bayo mingi 5 donc parents robotaka 5 moko akoko kende hôpital ndako eza kaka na bamama
omoni lelo babale bazali awa te bakei soki na hôpital soki mais boye beaucoup tala mama avantage yango conséquence alors mpe monogame akoki koleka na basi na bana koleka polygame te polygame azali na bana ebele avec la conjoncture actuelle baliaka ndenge nini ozalaka polygame ezali source na avantage voilà ozali kosangisa caractère ebele ya basi nyonso baza na caractère moko te mais osukaka na bango ndenge nini bacaractère ebele place moko bacaractère ebele place moko osukaka na bango ndenge nini ko ovivaka na bango ndenge nini bacaractère ebele boye moto ya moto aza na caractère na ye ntango ovandisa bango oarrivera ndenge nini koconvaincre bango basala bien kopesa bango conseil ya bible koyokana bible nde solution ya ma bien mais alors pasteur kasi bato bazotala biso ebele bazomituna motuna koyeba choix ya kosala basere eyaka ndenge ya kozwa basere kobala bango choix observation eloko ya liboso ezali ozali koobserve okomona attitude comportementale ya moko na moko oyo esepelisi yo koaborde ye gentiment kokosa ye te alors koyebisa likambo ya libala soki andimi kocontinue procédure ya mosusu basi bakoki kopesa yo tata ya mwana ayoki esengo mpona yo apesi ye mwana na ye lokola cadeau c'est comme ça mosusu mwasi na yo akoki kozwela yo oyo mpe amoni alingi lokola Sara. C'est pour quelle raison par exemple parce Sarah, que azwelaki Abraham mwasi. Très bien. Pour quelle raison? Po abotela Abraham. Epai ya Yakob basi bayeba bale bazwelaka ye basi mosusu babale po bakontinue kobota bana mingi baélargir famille. Ah, très bien. C'est ça donc mutuya nango ezaka basi ebele baya po bana bakoma ebele. Raison ezali de petit yango. Et arrivera pas Baswani au petit. C'est quoi d'ailleurs C'est la jalousie. En français. C'est la jalousie. Ça peut exister parce que Caïn était jaloux d'Abel. Ouais, ça peut arriver. Mais et arrivera pas que Pekisami n'a pas ensemble cause la jalousie. Très bien. Mais parce que Sambakana, est-ce que vous avez yokuti bango na mwa matata ko se chamailler ou kitsara kanda wana ndeni be oboma moto wana ndeni? Non, mais non. Tant que pasteur aussi mobali ya sœur. Non, na kuti bango bazali ko swana te. Ko se chamailler parce que naza ko tolérer te. Naza na esprit wana te. Bango pe bazana ngo te. Bakoki ko se tirailler. Moi moké, on est ko zanga te partout. Vit un groupe d'individus en tant que psychologue, bah moi conflit, bozangi boyokani amike, kozangate. Et auto qui n'écoute pas sœur, moi deux questions pour te citer un pasteur, aux ongles juste pour une cette question. Aux ongles combien? 28. Ngai kumbola nga sœur Myriam Kass, naza 7e femme ya pasteur. Comment on a sœur Adassa Kass? Naza 4e femme. Et comment on a sœur Priscille Kass? Naza 5e femme. Mais babu ya liba la polygamie pamba po biso toza awa toza déjà 5. Il y a 5 qui ne sont pas là. Toyebike toyebani mais bango siko mibana bango bazwaka libanda. Bayebani te. Oya olobaki aza chrétienne bakuba les deuxième femme te pas en ignorance ayebite. Privilège monene le fait ya kozonga na vivre na mobali nanga. Mutu na mutaza na place na ye. Oya ke liboso aza na place na ye. Oya ya mibala aza na place na ye. Da mutu ako zwa place ya moninga aza te. Kati ya polygamie ezaki bozokabola ndamu. Ezosalaki basi bapema. William, regarde ici. Alors c'est Noah. Noah. Qui est Noah.
Isra. Et voilà. J'espère que bolandi vidéo ezaki moulayi bolandi yango tina suka. Bolandi yango vraiment tina suka. Boyoki au début nanu abandi ke asolola na mama Olangi na papa ba reprocher makambo ya polygamie. Et atunaki bango verset nini oyo epekisi polygamie. Ye asapuyaki na verset ya na Salomon na Bible azalaka na basi ebele. Mais na Bible eza na place moko bapekisi polygamie te selon ye. Et tomonaki selon ye apesi ba raison que aza na basi ebele. Donc ba raison moko azopesa eza ezotenir te. Oh, ce que pourquoi ça n'a pas si belé boyokinde la journaliste a tuni pourquoi ça n'a pas si belé n'a pas si belé parce que ce qui m'a quoi beli yoko koma mwana musala ce qui m'a quoi beli ake matanga peut-être donc ba raison moro non valable et tenir débouté bandeko pasteur Kas to ebité nga première fois na mona hier. J'espère que photo mon monaka ya papa moko mokola bali basi mi bala abalaki il y a deux femmes beaucoup de femmes à la fois na mona photo oyo mais na tikala koyeba te que non c'était un pasteur congolais ce qu'on a ngina yeba est-ce qu'ils ont un pasteur ya normal azan un pasteur ya église nini ba obenge non pasteur est-ce que oza pasteur ya église nini enseignant bandimi na ndenge nini polygamie bon na ebité hein. Parce qu'il y a des églises où permettre na bango polygamie pour na bango bazwaka kaka référence ya Salomon polygamie ça normal mais pour na biso ba chrétien polygamie te ba pesa biso exemple ya Abraham azakina Sarah azakina Agar OK ba pesa biso un exemple na Bible tozo vivre Nouveau Testament. Papa Kas atika no ko salir image ya papa Olangi na mama Olangi. Baza batu bazaki na mabe na bango mais mabe yango biso to yebi yango te eza batu ba proche na bango to lingi te na kombo wana s'il vous plaît. Lingaka basi no kandengo zo linga wana. Balaka basi no kandengo zo bala basi ba mineur wana. Bala bango. Mais tika kombo papa Olangi na mama Olangi. Oh, c'est les diables en personne. Bon, excusez-moi les termes, hein. Bon, excusez-moi les termes parce que makambo boye ezalaka na Congo na biso mais totika la koyo kango te. Nga première fois na yoka pasteur 12 femmes. 12 femmes. En plus, bon moni na présenté bino basina. Basi on a évité basa église, il y a ba Shekina, il y a ba ba race lokwa ba église ba Shekina, ba église ba messager, ba blo mo bongo, ba église message, hein. Basa na biloko moko bongo. Alors, mokilo eza na makambo ebele. Donc bato bazaka na basi ebele bazali polygamie po na ye aomona ngo eza normal. En plus, na lingi na ye banon. Et o bana non ndenge nini yo jeune fille nde simono ya bandeko ye. Pala non mwana oyo ya 18 ans. Bato balobi ana 12 ans. Papa na mkolo ya 76 ans. Abala mwana ya 12 ans. Mais tomoni papa na ye à l'équipe pour nous dire que mwana na ye ana 12 ans te. Mwana na ye ana 18 ans. Ayebi pourquoi apesi mwana n'est pas papa wana. Non qui cher des poules bandeko. Poza na lukano image wana ya papa na ndenga zoloba. Na chila bien no image wana s'il vous plaît. Bozela na. Oui, cérémonie d'envolement. Moi, si vous allez vérifier, Tolanda, c'est ma conseillère. Bandeko, donc motema pasi na luki na vidéo ya papa na ndenge azolo bazo défendre pasteur oyo na mona ki on le ba G. Mais son papa a dit que je sais pourquoi na pesi moi nangé pas pasteur Kas. Moi na obozo mona azana 12 ans te, azana 18 ans parce que
papa na maman na ye aza de courte taille quoi aza maman bato bakolaka mikuse bato baomona mukuse wana aza mineur te aza majeur nayebi pourquoi na pesi en tout cas botika nga moko papa mwana je sais pourquoi na pesi mwana nanga epai ya pasteur Cass bomona ke mokili komi na suka ono benga ngo eza nini eza pasi po apparemment pasteur ango aza na mbongo po soki omoni basi bazoya kokondima baondima libala boye apparemment aza na mbongo non lukana na meko checker non na ba information bien ya sûr parce que eza ba vidéo to na ba réseaux sociaux na mekano ko lukana ko checker na rezo soki boza na information bo mekano ko tindela ngai omoni ba papa mususu ba parents mususu ba livra bana bango pona pasi atalika kampia keleki na balisa mwana donc abalisi mwana pona azwaka mbongo a se libérer na charge wana yango bona batu mingi bakota mabala oya posa motema na bango te boyebi ke na kalizalaka bongo omona babalisi yo mobali mo ya choix na yo te mobali mo ya volonté na yo te donc bali kaka pour te marier obali kaka pour sepelisa ba parents na yo siko sort nango na suke koma divorce tala mwana oyo aza na 18 ans te papa na bango akosi po azo insister tenga papa mwana nazoyebisa mino 18 ans mwana aze longe 18 ans ana 12 ans soki 14 ans soki 12 ans soki âge nini mais papa mukolo bela papa 76 ans c'est la malédiction aza koko na ye papa même te aza koko na ye oni ata balobi ke polygamie yango o eza kindoki te ata balobi polygamie yango mais polygamie yango batalaka pe mwasi nini oyo kobala batala mwasi nini oyo kobala mwasi oyo zobala wana aza koko na yo en plus oloba pasteur ya église nini sike bao baza bacollègue ya Denis Lesi toloba nini sike aza collègue ya Denis Lesi baéglise ya bapétage est-ce que mutu normal vraiment boy ensemble en église au pasteur aza na 12 femmes au côté ya biso nini au côté ya biso nini est-ce que batu normal basa non bata doctrine nini na ngina yeba soki boyebi botika non na ba commentaire wana bo mekampe ko expliquer nga peut-être ngane na connaissance te peut-être ngana na connaissance te parce que ngana lobaka ngana lobaka awa devant vous cela veut dire que cela ne veut pas dire que naza na connaissance makasi koleka bino te bino bato bozaka pe na sima caméra bino bato bolandaka biso na internet bokoza na connaissance boyebi pe koleka yango bo mekampe ko edenga na ba commentaire botikaka na ba commentaire wana eza na ba doctrine oyo polygamie est autorisé. Un pasteur qui a une église qui prêche et ce pasteur a droit. Polygamie, oui. Polygamie n'a pas tout normal. Azan est serviteur de Dieu. Mais ce qu'on a au théâtre, biso lilobanza boza pe pasteur. N'engine bano pasteur azan église nini parce que non lukana yebano parce que ozaka avant propos. Y émission na sali. Na kolukano na yeba an église nini église ango nini kombo nango nini wana baza na doctrine nini bon me kampe ko edengai oza kindoki nous sommes au temps de la fin parce que makambo zo salama o natika lo monango te longola papa olangi na mama olangi na buzoba o pasteur Cass pardon oza modèle te to biso to chabino mulongo moko na ba Denis Lesi na ba pasteur basala ba aventure wana ba pasteur ba publier bango wana ba publier bolumbu na bango to chabino wana parce que moi na o déjà 18 ans il y a ceux qui 18 ans ceux qui 14 ans moi il y a 14 ans oh yé mon papa le bien ça na 18 ans ba ton sous 12 ans ba ton sous 14 ans ce que to ça na to ça ya parents na 18 ans même si 18 ans 76 fois 18 fois 76. Non, il y a 18 fois 3. Et ça, non, combien? 36. 36 plus 18. Et ça, il combien? 14.
14, 15, 56. 56 plus 18. Tokoma na ba 70. Ba 70, 80. Donc, âge à moi, on a fois 3 fois 4. Bandeko nanga. To benga ngo nini? To benga ngo kindoki. To benga ngo nini? Mokile komi na suka. Yo na monaka image mo la fois passée na Facebook. Na moni yango bachi na vidéo moko bowana. Bachi mwana moko aza à cause à mineur na professeur moko tata mukolo bakangi ba na chambre d'hôtel. Nga pona nga na bina condamné bana te bano ba ko matina niveau sala boy. Ce sont des enfants au bazana une éducation à mabe et puis des ba souffrir na foyer na bango. Peut-être azwakata chance ata yo kozota argent de poche ya $5 te. Toko condamné mwana mabe oui à cause de mwana mabe par rapport à la situation azo vivre. Ce qui est pas na bango ba pesa ki ata $5 te akute na moto ba pesa $30 ata $50 a pamba o. Ansani mwana ozana posa mbongo akozwa. Soka sa mwana moko aza l'éducation te. Aza le koso mbongo. Ansani akozwa parce que elle a besoin d'argent. Akozwa. Ça fait mal, mes amours. Ça fait très mal. Oza marambo soni, eza marambo somo, pasteur aboye, ayepe a imposé le loboko. Osambela pona ye. Oyepe, ayepe asambeli pona yo. Muto aboye a imposé le loboko asambeli lio. Wani foza mutu ne salate. Pourquoi soko za mutu moko? Mutu ne so fonctionner. Oko kende l'église a boité. Bato ba kende na l'église, bato na l'église a dénilé, ça ça mamba pétage. Mais au moins azote pe azo ça peut bato musu na nzela. Azo ça nani Argentine ngobila. Et non Godem Poi. Ke ko sala eloko yote parce que ndingo zo sala pétage wana eza bien to ko sa on a cherté. Donc on peut ça moninga conseil. Bandeko, je suis pratiquement à la fin en tout cas. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous, vous informez, c'est mon souci majeur. Je vous aime bien. Restez toujours connectés. Bisous et bye. À la prochaine. Osez un commentaire à ça là. Ça là, j'espère que je me suis fait compris. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.